Fidèle Story na Kinshasa, Fidèle Story na Brazzaville, Fidèle Story partout. Merci na ba fidélien, merci na ba fidélien nyonso, Fidèle Story yango yo bozota laté avec moi. Votre humble serviteur, le président fidèle du Motonzambe, l'artiste cinéaste, le grand manager, la star du moment. Merci Naba Fidélien, merci Naba Fidélien Nenyoso, fidèle Story yangoyo. Film oyo eza kitoko bandeko na ngai basi bandeko na ngai ya mibali. Film oyo ezagu, film oyo ba mama ebele babengaki ngai. Film oyo ba papa ebele, ba jeune fille ebele, bato oyo bayibi kosunga, bato oyo bakoka shoki te, bato oyo balingaka banyokola bato te, babengaki ngai. Film oyo elelisaki ba mama ebele. Film oyo elelisaki ba papa ebele. Toye lisusu na deuxième partie ya film oyo. Film ya ba orphelin, film ya bana oyo mama akufa papa akufa, batikala bango moko, baza konyokola bango. Ndeko ya mwasi yeyo tomonaki akimi pasi, koto oyo bazonyokola ye na misala, kuna pe mwana ya mobali azonyokola ye na mbeto. Tolanda film oyo na bokebi nyonso. Merci na ba fidélien, merci na ba fidélien nyonso. Troisième partie, deuxième partie à film oyo yangoyo. Merci na Kinshasa, merci na Brazzaville, merci na Baïban surtout, merci na les amis de Serge Fidèle, merci na Fidèle Story Mobimba. Tikana sa big dédicace, big merci à mon cordon Alex Mbouyamba, mon cordon Alex Mbouyamba, cordon il y a Fidèle Story, les amis de Fidèle, benga cordon Alex Mbouyamba. Merci Alex Mbouyamba, ya mama Yolande Lukebadio. Film oyo eza kitoko, film oyo ezagu. Merci na ba fidélien, merci na ba fidélien nyonso. Mama yeyo azolia Joy. Oui madame Joy. Vanda nano wana nana pusana surula na yo. Pono zolenga. Ozolenga pona mona pena ke yo zobela. Do zolenga siko na ben yo sko zolenga. Madame, on a zo ka bien te. O ka bien te nini? Ozo ka bien te nini? Obeli nini? Longwa tala pena mona oyo. Problème na eza nini vraiment? Oh. Na pena comprendre Crédit Shop Africa. Nazo mona ete azobela vraiment mwana ngo penda moi stanga zolenga. Na moni sikoyo yo lingo koma bon samaritain. Non, peut-être azo raisonner ndenge ndeko na ya mwasi azate. Mbala liboso la mwana nga mwasi okeli mutu mawa. Mama eza kande na moneli yo. Ikamusinga asolo. Lelo penda nzamba za lokumu mwana nga bongwani. Bato ya mbongo bango yo tolanda film oyo na bokebi nyonso. Bato yo bazwa, bato yo babonga, bato yo bakoka pana bango
soki oye baza na importance ya bato te mpo bango basi bazwa filme oyo ete ya bato ya mbongo na dédie filme oyo epai ya mama Marianne Matondo fidediane ya solo nini yango futelemi boye neka na tuna yango madame azwi solution ya ndeko na yo abungaki te ayebisi nga mpe eloko te o abengi nga kaka alobi na ngai ke soki nazokanisa nini madame vraiment aweko se soucie te akende aluka penda ndeko na biso ya mwasi oyo azomonana te madame aza motema nini meloka na kosenga yo pardon ndeko na ngai ya mwasi pardon tika kose soucie pardon kende pema pardon lukeloko moko lia na cuisine nabondeli yo pardon vraiment lala nabondeli yo mpe na kombo ya nzambe naza de cœur na yo pardon vraiment yokelanga naza pe na mawa lokola yo mais pardon vraiment tika kofanda na bakwe bongo tika kose soucier bongo kende vraiment fanda lala lia mela mwana musala portier ayaki kopesa ye conseil portier alobaki na ye tala moto ya mbongo yeyo mwa mobali nazondima teke ya limwe kaka boye akei ndenge nini mwana mwasi kitoko bako kodisparaître kaka bongo nazomona ngo mpena eza normal te yebisanga nanu est-ce que akoza mbali moko quelque part te yango ni nazomituna nazomituna penza nazomona ondire aza na copain mpo ye aza na famille te awa akokende wapi aza na famille te mwa mobali soki aza na copain bien sûr ke akoza na copain oui ndimela ngai filme oyo eza kitoko filme oyo eza goût merci na bafidélien merci na bafidélien na nyonso fidèle histoire yango oyo bozotala te avec moi votre humble serviteur le président fidèle du moto nzambe nini yango ezomarche te nzambe na ngai nazokanisa mingi mpo na mwana mwasi oyo nazo comprendre te moto ya mbongo akomaka kokanisa estce akoma okanisa na ndenge ya bolimo nazo comprendre te depa longo na ndako naza sunga te nzambe na ngai nini yango ezokomela ngai nakomi vraiment kopense na mwana mwasi oyo mingi nazo comprendre te nini yango vraiment nasala nini boni yo nini yango telemi boye nini yango telemi boye ozo raisonne ye bwana mobali openda aza amoureux mwa mosomo na ole ebumanga otalika elongi na ye omoni mpendaki elongi ya bacomédienne merci na Dominique merci na Dominique Kalulambi Dominique Kalulambi di fidélien ya solo mwa mobali lamuka te nini yango kovanda boye naza mpena na emere bien te nazo sentir mpena ke nayebi te ndenge naza nga moko kose sentir donc nazo sentir mpena ke nayebi te ndenge nga moko naza kose sentir nazomona mpena ke naza nga te parce que azo manquer nga vraiment
nakoki vraiment kokosa te kazo manke nga nana ngo azo manke yo nana azo manke Jen yango nde nani bon na biso azalaki awa mwa mosala da eza bablagi te ndeko ozoseka nini nazo biso mamba solo moninga asekaka mwa mobali eza vraiment drôle o eza drôle te odogu tirare ya liboso tirare numéro 1 na surveille que na bande kotala yo etalelo bande kotala mwana mwasi wana ezalaki vraiment etale moko ya babolingo mwa mbali oyo vraiment zala calme oyebi mon frère na debi nakayisa neti kana osala bablague nakayisaka neti nozwe bavantage mais na minute oyo nakomasa limbaki bolingo ekoma mata ya mabe ezaki olie azala wana mpona kolisa bolingo aza te je te jure depuis mpenza alongwa awa naza esunga te yaya na okoso te oza ndeko nanga mobali oza meilleur ami na nga depuis mwa moso wana akenda naza esunga te naza kojure vraiment na komba nzambe oza vraiment sérieux naza sérieux mwa mobali openda aventurier mobali bandumba ongo bisala mdake yo komi amoureux en tout cas Dan oyo tokosala ezakaki nalingi obima na eta oyo changer bilamba naza posa kobima te changer bilamba tokende totambola longwa bongo na eta oyo oza nango komi na eta moko ya bafenéant ya babola riche alelaka mpo na mwasi te tokende merci na Espoir Ilunga adorateur Jires Sekembo mwana mobali yeyo camarade abimisaka epai na bango na ndako makanisi ya Opheline ezomata ye makanisi ya Jene ezomata ye mwana mwasi akeni alimwe ake wapi akomi mwana musala kuna na restaurant ndeko na ye abengi ye camarade na ye abengi ye ayebisi alobi yaka nalukela yo kapuba moko nalukela yo kinzenzengo moko nalukela yo ndumba moko adistrait yo makanisi ya Jene elongwa eske mwana mobali oyo akosupporte absence ya Jene film baluki bafidélien film ekomi goût film ekomi kitoko yo wapi merci na bafidélien ne nyonso fidèle d'histoire yango yo bozotala te tikana pesa merci arovia fidèle di makese mère a palais kolobor mwana mobali azaka na mère ya bien te Dan ozokende wapi ndeko ya mbali nakepa na ngai naza vraiment kose retrouver te ezolobela nge loko te maramoso ya osala wana ezolobela nge loko te nazosanti mpenza loko te mwa mbali yaka tokende na memi mwa moso mpo na yo oba te aza na nyonso tu aza bien aza monene aza na bagrandeur yaka tokende na kati yaka ndeko nanga mobali tomona na lobi oza sérieux oui naza sérieux bolingo amour ebomaka love ebomaka mwana moto mbongo akwei na bolingo na Jene mpe kuna akomi na ye mwana mosala akomi na ye na restaurant atiki na ye immeuble atiki climatiseur
ndeko na ngai ya mwasi ndeko na ngai ya mobali napesa que lamba na ngai lamba na ngai cher eza vraiment cher pour repasser yango pour repasser yango tala osali yaya nalingai kaka nalukisa nzungu na moto uyobi combien nasombaki elamba oyo famille na mobimba est-ce que moto moko na famille na kosombela mbaboui oza malade vraiment zoba mobola famille na moto akosombela mboyo aza zoba ale fuka mana ale izamba kamata baluka ndeko na ngai ya mwasi basalaka boye te abandi kobeta mobola oyo orpheline oyo aza konyokwama ndeko ya mwasi motema mawa te azwi fer azali konuka mwana mwasi bino bato oyo bozwa bato mbongo bolanda filme oyo tala ndenge azonyokola mwana mwasi oyo akoma esclave yaya akima mama akufa papa akufa yaya pasi elekaki yaya akimi tolanda filme oyo na bokebi nyonso tala mutu ya motema mabe po papa na ye aza ministre ponde papa na ye aza honorable aza excellence yango biso batozanga tozonyokwama filme oyo ete ya yo ndeko na ngai ya mwasi filme oyo ete ya yo ndeko na ngai ya mobali fidèle story toza pe tokozala toujours héritier ya famille yeyo héritier du trône yeyo alango déjà bolingo ya Jane azate est-ce que héritier du trône akokotela leki ya Jane awa pe déjà motema pe makanisi na ye e baloki nini ngo asali yo nini problème ngo eza nini asali nini omema mwana mwasi wana azikisi lamba na ngai cher azikisi yango komi tungisa te kaka po lelamba esko lingo boma mwana bato nabondelo tikolela tikolela o kama munoko na yo désolé telema ça va aller telema kote na kati ya ndako mema na kati akoboma ye kuna o moto akosimba yo te yaya akoboma ye soki omemi ye kuna na kati abeti ye fer na mutu ndenge aza bongo akomi matutu avimbi azobanga yaka na ngai moto akosimba yo aza te tika ye aza na nganga mbote na bana Congo, mbote na Kinshasa, mbote na Brazzaville, surtout mbote na Afrique mobimba pe na baiban surtout bozali na diaspora baiban sobo pesa biso confiance. Je suis Serge Fidedi, le DG de l'agence de marketing et de publicité Fidedi Move Production. Fidedi Move Production, c'est l'agence de marketing et de publicité qui fait la couverture de tous les événements. Nous sommes là pour faire visibilité de votre entreprise. Fidedi Move Production, vous allez que ça là, reportage, il y a événement local là. Mariage ndeko na ngai ozana mariage na yo olingi ba shooter yo photo shooting ya bien benga Fidedi Move Production olingi to ça la couverture ya mariage na yo libala na yo coutumier religieux civil contactez-nous toko salela yo musala ya bien vous allez éprouver na ebembe na bino matanga na bino olingi to ça la couverture na yango contacter Fidedi Move Production toko banda bino na morgue na salle oyo matanga na bino za exposé ti na cimetière pour na kopesa dernier hommage na
ndeko na bino oyo azalaki trop cher pour na bino. So et surtout tolobela business na yo na interprétation ya ba film nigérien na biso tokolobela yango pe tokosala musala kitoko. Ozana besoin basala yo clip ya nzembo na yo, que ça soit chrétien, que ça soit profane, tozali na ba matériel ba 4K ba 8K ezali pona kosala bino ba clip professionnel. Basala la yo spot publicité. Fidèle Move Production, nous sommes là pour na ba spot publicité ya ba qualité supérieure. Ils ont dépendre de l'entreprise. Nous sommes à votre service. Vous allez couper sa formation na Fidèle Center. Na Fidèle Center, vous allez couper sa formation en anglais. Au lieu de la anglais, au lieu de la portugais, au lieu de la français, lingala, yaka na Fidèle Center. Na Fidèle Center, vous allez couper sa cours informatique, il y a métier informatique, esthétique, coupe et couture. Fidèlement Production, c'est toute une agence de marketing et de publicité. Ce qui est longwa, pour nani nozo sala musala ondenge sengélité. Ba mo ba instruction mukoza incapable à kosala ngo. Pour nani ni? Ozo kansoza nani? Ni nango da yo. Mobola. Oza penda mobola. Kama mno na zoloba. Longwa pe awa. Mama lobi longwa. Longwa. Na lobi na hote. Pwani no kosa la bungu. Ozo kene ti musika. Siko soki siko loko wana fere tobola ke longi. Mama ata soka kufi na yi. Ata soka panzani. Ata soka toboki. Ata soka pasuki. Okay, nanga kanga muno na yo. Mama ni nango boy. Babi no mama lobi kanga munoko. Kanga munoko na yo. Ezala pona yo. Lobi nini? Lobi nini? Na bele kote. Na kokata mutu na ye. Wana vimbe za mukie. Zambe ya ba orphelin. Titre ya film oyo. Zambe ya ba orphelin. Tolanda film oyo na bokebi nyonso ba fidèliens. Film oyo eza kitoko. Film oyo eza goût. Omoni mwana wa mwasi. Nazo comprendre vraiment te, nazo comprendre te. Akosa la bongo pona nini? Soki siko na yaki te alingaka sala ndenge nini? Tika pe bongo. Mama yebisa ye o atika biloko wana. Atika biloko wana avertir ye. Na boy yebisa na lingi subuzo ba wana te. Sisi me baluka. Zambe ya ba orphelin. Titre ya film oyo. Mama ye wayaka. Ni nango so marché te na yo. Pona nino zole la pe mami sozo tanga na mesa nanga. Yebisanga. Yase mutu moka betu yo wa. No. Ni nango na yo. Hey. Pona zoko se comporte comme mutu moko baza na kati ya frigo. Ozolenga ke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 . Longwana. Longwa sikoyo noki longwa. Longwa kuno zolela kada le vidi ka bon yo moko bozolela. Mwana azobela. Ayebisaki mama ke na zobela. Mais azosala ka misala. En tout cas moi so vraiment. Ni nango penda boye na ye. Vraiment. En tout cas ko fana ba bola penda ya boye. Mutazolo basola bobola. Mutazolo basola pasi yakawa omona makamna ko sala yo. Merci na espoir ilunga. Na mona te forme ko to sa jusqu'à présent pour na ulkama moswana. Olingina sala nini? Mama azomona na teta mulai. Azomona musala na yo. So lokaza mwa musangana sala nini? Eza teke na tinda kiepa ke ya bungi. Akimi na propre volonté na ye.
sikoyo mutu moko te atindaki akima ye moko yebi place akei. Mama mpo nini ozoloba bongo? Daniel, mama mpo nini oza vraiment intéressé na makambo bana ngo mikolo surtout? Est-ce que eza mabe mpo na ngai ya kotuna? Mama atunaka Daniel mpo nini oza intéressant, intéressé, intéressou. Est-ce que omeli masanga na meli masanga te? Film eza kitoko, film oyo eza goût. Daniel akoma ko changer ka. Est-ce que Daniel akoluka Jen tulanda film oyo na bokebi nyonso? Mutazawa oui nazali o boni yo eringa biloko nyonso toka mpo nanga. Merci vraiment. Nini nango ekomeli mutu na yo boye? Eza lobi ntango tati bela betaki nga na vimi misato awa vraiment eza pasi ka ye moto asali bongo. Désolé naza vraiment désolé. Tika nga nakende osala mosala pardon naboyi baya kobeta ngai. Tika nga vraiment nakende osala mosala nanga problème eza te. Omelaki kisi? Oui nameli. Kende vraiment naza vraiment désolé naza désolé bakosala boye mpo na nini? Bandeko na ngai tika na betela bino lisolo ya Credit Shop Africa. Somba biloko ya ndako. Somba biloko ya ndako progressivement malembe somba télévision somba congélateur na Credit Shop Africa. Credit Shop Africa ezali awa na Kinshasa na commune ya Kitambo. Benga Credit Shop Africa na numéro wana bakoya ko servir yo comme membre ya Credit Shop Africa. Bongo olia biloko na restaurant ya crédit. Bongo o mata moto ya crédit. Bongo o mela masanga na bar ya crédit. Na Credit Shop Africa et pas ya ye moko le DG Simplice et papa malamu papa social. Film eza kitoko, film oyo eza goût. Merci na ba fidéliens, merci na ba fidéliens nyonso. Fidèle d'histoire yango yo bozota lato. Zambi na ngai nalembi ndako oyo. Nalembi ndako oyo Nzambe. Ndeko na ngai mwase esengelaki ozala mpo batela ngai. Yo kei mama aza te, papa aza te, nazonyokwama o. Zamba lola o. Zambe pardon. Zambe nazonyokwama na lembi. Joy mama Joy Zambe ya ba orphelin. Titre ya film oyo ndeko na ngai ya mwasi, ndeko na ngai ya mobali. Tala ndenge bato ya mbongo, bato oyo bazwa, bato oyo babonga, ndenge baonyokola babola. Tozotala film oyo ezosala pasi. Joy yeyo atikali ye moko yaya akimi. Merci na papa Keros Kafi. Bien Tantini goga gwe. Okosilisa mosalo kon. Naza désolé yaya. Na otu kotoka ba mai ndala. Ngana zolo bana yo, ozu banga fefele. Na lingi penda na mona kosisi musala oyo. Oki ngai. Na lingi penda na mona kosisi musala oyo. Siko fongola matona. Asima to moko. C'est la première la dernière fois. Na pesa ben so suppose to sate. Oki ngai. Ok, ozo nazo ke mena étranglé yo zoba. Na peso ke kemiti musala o esila. Sinon na ko beta yo.
pardon mama, zoba mobola, muta pasi, orpheline, muta zanga. Nzambe na ngai. Nzambe na nga paso ekosila mukolo nini. Ndeko na ngai ya mwasi, ndeko na ngai ya mobali, remarqué que film o nazo tourner yango. Film o naza ko interpréter yango, mais nazo interpréter yango na pasi na motema. Tala bato ya mbongo ndenge nini ban maltraitaka biso babola. Mama esenga bisa mwana mwasi wana o. Na yebisi asela ngaka mwelo moko muke ti sikoyo. 30 minutes. Ayo salate. Bela. Esengeli pose à la douce mana mwana. Mais quand on peut supporter, maman n'a supporté. N'a supporté jusqu'à quand? Donc, on a pensé moussala zo salate. Aujourd'hui, ça n'a supporté. Mais oui, Bela supporté maman. Bela supporté atikali moko. Zala patiente na ye. Siko loka atikali siko ye moko. Ese siko na sa ndenge nini. Soka se musala ngata na ko étrangler ye, na ko beta ye. Na saleli loko moko na sengo tanga yango. Mama na ko sala loko te, na ko tanga pe loko to ko sala ngo. Na obligé yo sala. Na je soin ya vie na yo tango mulai. Yo pe sengeli o sala musala. Zoba moko boye. Mwana ga zobo manga. Bela o munoko na ye. Elomi na ye zobo manga. Sa no ki bela na biso salango. Merci. Na papa Dalton fidèle à solo. Oh nani. Oh nani. Awa na hôpital. Nani aza na hôpital. Est-ce que moi na oyo babetaki ya mwasi, est-ce que akomi gravement malade to nini? Ba fidèle to landa elongo na ngai. Docteur. Bandeko na ngai. Jene yeyo akomi na hôpital. Akomi na hôpital ndenge nini? Docteur paye yo aye. Nine komeli Jen. Eloko nine sale ke Jen akoma na hôpital. Tolanda film oyo na bokebi nyonso. Merci na ba fidèle. Merci na ba fidèle nyonso. Fidèle story yango yo. Olingi okoma membre ya fidèle story. Komela biso mama osala ki accident mo ya makasi. Heureusement que ba aja bazala ki permanent. Boni sikoyo naza ko se sentir moi douleur koto na mopanzi ya gauche ko simbate o OK. Nazo senga ba infirmier ba ya un peu ko masser place sur ba peso qui sa douleur. Na lingi nazo ngana musala. Kozo ngate madame Fanda lala na yo. Lala pardon. Lala penda o faut à repos. Oh nzambe na nga. Nzambe na ngai. Na ko débrouiller pona yo. Est-ce que vous avez montré que ya ko futa facture ya premier soin azati azata na mutu akoya ko futa premier soin azati comment tu ngate maman nous se koleka bien na monete azobela vraiment aza vraiment malade moi na abeli tala pena mwana moso penda alali azoloba ki azobela tala pende est-ce que ça va fantir te boy nazo mona vraiment que moi moso zo kosa biso mama komi tungisa te na koza soin na ye nazawa na ye nazo landela ye aza pena na chance ngana gifle ye alamuka donc penda atiki misala tala tala telema wana zela ya alamuka sa misala nazo zela ye alamuka
azokozaka zobela bandeko na ngai film oyo ete ayo ndeko na ngai ya mwasi ndeko na ngai ya mobali. Je crois que vous avez bien sikoyo. Oui maman, bien raison de na bengio sikoyo ya awa ya nguyo. Oui maman, sikoyo okendi mwana abeli bamemie na hôpital te tala penda akosi maladi omona meme amoso ndenge nini aza molukuta topesi ekisi te abiki na ndenge nini aza esprit na kamwe ngai pe yoka esengani akende quelque part tala penda sala penda attention na mwana mwasi wana landela ye penda asala misala bela abomanga matama ya bela munoko ya bela wapi ndoki wana yo yagawa mama akei atiki eda ndoki atike na makuluna makuluna sasa film eza kitoko film oyo eza goût. Merci na ba fidélien. Merci na ba fidélien na nyonso fidèle d'histoire yango oza bien. Oui naza bien. OK. Wapi mama? Mnabi place mama keto. Mama atambulaka nanga. Donc na tune mama za réponse on peut ça mais na peut réponse non. Mama atambulaka nanga. Oza micro pe na comprendre yote. Oza coagir mabe comme c'est le moko bezo manquer yo. Ou soit moi musala zo manquer yo. Ndengo za wana pe na zo comprendre yo. Na zo mona tozo zangelo moko. Na zo suspecter que mande mana mona mosu wana. Yango moni ke okomi agité. Tala oyo banga bongo. Yebisa ngai. Yo pendo zo so audace ko banga bongo. Ko lukanga te na bisio. Ko lukanga ite keba na ngai. Est-ce que o mnende ko na mobali? Est-ce que nga moto na yebisa ki mwana musala kimawa? Wapi mwana musala wana ya ndoki? Joy. Nina ngozo tanga lokola ndoki moko boye. Nazolo bana tanga kwa ndoki. Tebe solo moko. Ozalaki maladi suko esali nini? To peso kisite obiki. Tika ba jero sala wana. Yo ato beli ata sanfa to kobimisa te. Mbongo eza mbongo atata te landa tata no kuna na nkunda. Oki ngai. Kende nettoyer ndako yo sukola ba karone so to 3 jours yango ba dosa musala tale bandawa sukola wa sanoki mama boye malamu oui bon après bidi mama lungwa na après so mwana ngai lungwa bela somo makulunez nazo comprendre te. Remarquez que micro surtout de rona mobile azaka na kata ndako. Ngapi nazo comprendre te ou. Zala sérieuse ata mo mbala muke. Ndeko na mbala za en forme te. Aza bien maman. Aza bien alemi na ende ko kene ba boîte de nuit. Alemi na ende ba camarade na ba ndumba alinga fa na ndako. Moto a dépensé mbongo nyonso andima fanda na ndako po mezati po meti na koyeba mama o tika mwana fanda ba dollar fanda na koyeba eloko zo déranger mwana ngai talinga te yeba na yo na ngabe na lobi na yo te na koyeba dire ko zo déranger mwana nga na yebi ke opesa ke 1 million lobi yango zo linga kende bar bongo so na pesa mbongo esa nini so na pesa mbongo aza mwana nga mobali de yonde kando zo pesa kai ye kando zo pesa yo ba mbongo ba pesa ba ba kele ba boîte a pesa 1 million a pesa $100 a pesa $1000 akende ka ko fete akende ka na baba a mane ka na bandumba bandeko na ngai film oyo eza kitoko mama boni yo
bébé mama nanga omi kitoko oui mama ebi na solo moko loba yebsanga na ebite ezaka ke nazo mituna ndenge ni je abimi na ndako sonke muta mona ye ndenge ni asali ndenge nini pona ozo mitungisa yebisanga po nini yo pendo ozo mitungisa na je mobola muta pasi ane loko moko ta kosala akoporte yo nini mwa mbale mwa mbula wana mwana mwasi wana mais na ko pe kozana danger na ko lobaki ndenge nini a réussi ya kobana kati ya lopango oyo nazo comprendre que je yango pena neti ya koti na kindoki na ndeko na mobali boza l'aise te boza ko réjouir te mais ndenge nini azoki makasa ko sauter na étage soka maki na porte ti oh ese na kota la TV siko talinga te mama akati lisolo mwana mwasi akamwe mama bandeko la gai mwana mwasi a mystique joy joy ndenge na tuna neni ndeko na mwasi abimi na ndako oyo asote mire bandeko na ngai filme oyo eza théâtre jusqu'à quand ndeko na ngai mobali ozala kaka boye na attitude oyo naza content nango te naza vraiment content na boye te chaque jour okomi ka boye ozo se soucier ozokanisa moto moko place kuta aza oyebi te moto ya mbongo bolingo ekoti nakoyebi biso vérité apeti eza te naza kogire vraiment nayebi vraiment te nayebi te nini ezokomela ngai makanisi na nga nyonso tu ya vi na ngai ekomeka epa mwa mwasi wana sérieusement vraiment naza sérieux yo dogu yo moko penda omikotisi na buzoba pe yo moko siko ozolinga komibemisa na kati ya buzoba te yo moko omikotisaki yeso ozokanisa ngo yeso ozokanisa te ke eza mabe ndeko eza buzoba te awa tozolobela makambo bolingo bolingo mwana mosone ekotinga vraiment naza vraiment sérieux mwa mbali ekolo mpenza sérieux vraiment na genre ndenge okomeli bo ndenge nayebeli yo tika mpenza boye ndeko na nga mobali oza yo te yo moto olinga mosi na ntongo 4 na midi 12 wana bango 20 jeni yeyo asalaki accident yango asalaki ndenge nini toyebi te tolanda histoire oyo na bokebi nyonso nayebi vraiment te misi bamemaki eka bongo famille aza te docteur yeyo docteur akosala nini nayebi ke siko okomi mwa bien siko oyebisanga ovandaka wapi problème na yo eza nini vraiment naza na place ya kokende te na ape na place nafandaka te na ape na problème moko te juste que nasalaki accident mais nazoyeba te ndenge nasalaki accident ngo nazoyeba te ndenge naza tala ndeko te naza na famille te place mpe ya kokende ezanga te docteur osala nini awa est-ce que docteur akosunga ye tolanda filme oyo soko osala nini sikoyo en tout cas nayebi te nini nakoki kosala na vivaka na nga kaka na nzela na chantier nasalaka epa mama moko boye na restaurant na ye en tout cas eza vraiment étrange mais mpo na nini otikaki mboka mpo na oyaki na ville
nayaki na ville pona koluka vie koluka kobunda naza na musamo na saki pa mama ona ebisio na tsukolaka basani alors siko toko sani siko dongo biki siko kende wapi naza na shwati monsieur soko zwanonga nakoma ta boni na yo mwana musala na yo zwanonga nanga na place te mama na kutu wana kuta ye na epete ola banda otekela wana namoni nyonso kokende bien nyonso kozala bien c'est bon est-ce que docteur oyo akozwa ye merci beaucoup monsieur zamba pambola yo docteur alobi nga na zwi yo okoma mwa musala na nga merci beaucoup monsieur nzamba pambola yo vraiment nzamba mona yo est-ce que c'est possible natikala awa lelo naza place okende te kometungisa te tika no awa est-ce que oliaki est-ce que osalaki eloko moko boye est-ce que oza na nzala oui naza na nzala namoni kometungisa te na kotinda infirmier moko amemelo biloko olia bakoyelo biloko moko abia mpe ndolia merci beaucoup monsieur merci nabondeli yo pe nabondeli yo vraiment en tout cas natiki yo nanu nake na bureau naza na bato ebele esengeli nakipe baka na bango docteur andimi azwa jene lokola mwana ya musala bandeko na ngai tolanda filme oyo na bokebi nyonso nzambe ya baorphelin orpheline yeyo après avoir konyokola ye banyokoli ye akimi kuna akei kosala esika akendaki kosala ye wana batuti ye na mutuka asali accident tolanda filme oyo na bokebi nyonso boye malamu na ndako na ngai yaka na visite yo ya kotala ok koto oyo eza cuisine ok yaka na lakisi bachambre mosusu yaka yaka omona docteur amemaka ye awa na ndako na ye nini ekoleka bafididian film ekomi intéressant film ekomi goût est-ce que nzambe akosala est-ce que oyo ngai nazokanisa ekokokisama chambre mosusu eza likolo mata eza likolo to mata likolo yaka nzambe ya baorphelin asali mobola orpheline azwi musala na ndako ya docteur quelquefois dans la vie le malheur est bon soki asalaki accident te angai pa kuta na docteur te bonjour monsieur boni yo oui naza bien monsieur en tout cas osala musala malamu oui monsieur na ndenge nayebisa yo merci merci na nyonso osali mpo na ngai merci omemi ngai epa na yo opesi ngai chambre ya kitoko nazolia nazolamba nabondeli yo esengeli nakende sikoyo nzambe apambola journée na yo messier filme oyo eza kitoko mama oyebisingaki okoyi musika d'accord mema nake na chambre na nakuti aza te mama pardon te mama okosala ta transfert namoni mbo te na chambre na yo mama pardon naza na besoin ya mbongo wana vraiment mama nake na chambre na yo eloko eza te eza même important mpo na ngai pardon mama eza même important mwana moto ya mbongo azosenga mbongo mama mponi ozoloba bongo soki nakozwa mbongo yango wapi naza na posa ya mbongo wana
Hein? Maman. Ah. Allô? Mwana ya mutu ya mbungu. Pona nini? Pona traiter nga bongo mama. Mama bo pese mbungu lilu. Na besoin mbungu wana. Merci na ba fidèles. Merci na ba fidèles na nyonso. Fidèles d'histoire yango yu. Bozota la to. Bozota la te. Boye malamu monsieur. Boye malamu. Boye malamu monsieur. Est-ce que le mbarape? Avana kende awa pamusa kinda kuna yena kutu sa musala. Mais senga sa musala makasi. Na le mbarate. Ya kobanga tenga saka musala makasi. Na kobongisa ndako ba karo biloko sotu na bongiselo kokuta sotu na sina lambi pe. Webi na bongo esengeli vraiment na matela au salaire parce que bongo wana oza muke. Oui. Oh matela nga salaire. Oui, na matela pena salaire. Oh monsieur. Monsieur za ba pambola yo. Zamba pambola yo. Merci vraiment monsieur. Merci papa. Telema. Ya nzamba pambola papa nanga. O matenga salaire comme na 100 000, 40 000 na 100 000. Oui, obozo mériter. Ozo sala musala makasi pesanga moko na la kisabile ona sombeli yo na yebi ko za na besoin na yango biloko wana ezana ba papier génique ezana bilamba ezana biloko bala basi na sombeli yo. Oh monsieur tete monsieur koki zwa eloko na pesi yo zwa mbongo yo mbongo eza pona yo 100 000 naira. Hey, merci Yaya. Merci vraiment Zamba Pamboula yo. En fait, naïga pona na tika biloko na zapelo moko awa et pona zonga suna bureau. Zambe aba fele asali diene yeyo azu musala epai ya bien epai ya docteur musala oyo ikomi kofuta jene ya simbi 100 000 naira na maboko jene basombeli bilamba jene ba matise salaire tolanda filme oyo na bokebi nyonso. Docteur Azolia Azoyo Kagu. Wow. Eza vraiment kitoko biloko yo. Eza vraiment merveilleux. Eza goût, merci vraiment monsieur. Est-ce que c'est pe nango? Oui, na c'est pe nango. Omoni ezo rappelé nga ndenge koko nanga banda kolamba biloko. Abanda lamba biloko momo na olembula na sani, na lemboli lutu, na lemboli sani na fibi yango pena na lemu nanga. Ezaki benda kitoko. Vraiment nzambe penda sala ngolu. Pe milimo na bango pe mana kimia. Amen. Je crois qu'on lié. Oui, bien sûr. Na lié biloko pe muso tika na cuisine. D'accord, monsieur. D'accord, Kende. Oui, pour mes atis. En tout cas, nazana appétit moko ya makas. Appétit linda. Merci na ba fidèles. Merci na ba fidèles nyonso. Fidèles d'histoire yango yu. Bozota lato. Bozota late. Zambe ya ba orphelin asali. Jene yeyo moneli nazomona elo moke kokotawa. Wala ngana soma kutu crédit pa na yo na cabine na mbongo mikie na opesa client ni place wana na pesa ebe na mbongo te. Na mbongo te. Onu Credit Shop Africa. Credit Shop Africa eza service ozo permettre yo osomba eloko maleme na musika à partir ya téléphone Android. Na Credit Shop Africa bazoteka ba télévision, ba radio, ba téléphone, biloko nyonso oza na posta ya na kata Credit Shop Africa. Yo mutu wana mbongo mbala moko te osomba eloko. Par exemple, on a posta so ba téléphone, on a $200 te. On a versé mbongo no maleme.
Bamo ozio loko na kati ya Crédit Shop Africa. Siko biso batakabili batie biso système nini. Biso tozala pona ko aider bato a sepe le loko na Crédit Shop Africa. Aye la cabine na yo. O sali non inscription au commander le ba client ba no vexer mbongo awa pona baso babilo. Ba loko la ba pourcentage na yo chaque vendredi ba futa yo. Ba loko la pourcentage il y a 5%. Donc chaque vendredi, na on sera bon na Crédit Shop. C'est la liquidité. C'est la liquidité. Na lingi la cabine na la kamo. Yo la li ba cabine belé ba comme la Crédit Shop Africa. Na boy. Ya papa na ngai. Nini boye. Tuna yo na ngai. Moto TV ku feki na ndako. Ah, yo ko lingo manga mambo Crédit Shop Africa. Ya chaque vendredi ngate na ya. Crédit Shop Africa. Na zo semba bilo ka ndako. Bato ya mbongo bango yo. Mama lobaka na yo fo sala nga manzako sala pe misala yo abandi ko sala bongisa te malembe. Mama lobaka na kando service ko makolo mususu bia ya sala oyo pe sala ngo bien muta sala ka misala te mundoko ebita ono sotu na zo ebisa yo pona bana mos bona bana wana nazo comprendre te. Mama ngolo banini ngolo mama bana wana maka bana wana sali nini bana wana penda baba mba pesa kanda leti manzaka fale mta kusala yo mama na lobi bien ki fale ya kusala manzaka atika mama mosa zo sala kusala manzaka musada ya ngwana ufuta ke mbongo yo pe sala nanu na lobaki mikolo ifo bana pe sala misala bana na manzaka na bana na manzaka na kotika la ngayo nazala nga mwana vernité longona loko moti ya munoko na yo nina ngona munoko na nga longola buzobo zolo bana munoko na yo ah nazo mona vraiment sengelo koma mwasi oyo seka nini nina ngozo sekisa ndo koma mwasi na lingo bando sala misala na lingo banda ko sala misala obongama mama ko mitungisa te naza mwasi ya makasi mwasi ya nguya na ebi misala naza na famille mbongo oui na ebi oh Jen vraiment soka zala kiawa Jen wana penda akiminda ko yake ake kodenda mengai penda juna kobala mama na kodenda mama sura mama ni baba comédien bandi ona ngai Fimo na interprété yango lelo lolenge moko na lolenge mosusu pardon bolanda filme o na bokebi nyonso nine koleka awa awa ko patron atie monsieur bengi ngai na bengi yo oui yaka vraiment c'est important mais melanga mai na mela moi ji bolo moko besalanga bien ah Fidèle Story na Kinshasa bonjour bébé ba fidèle na ba fidèle na film komi goût film komi elengi ndoka chéri na yeyo moto oyo azu jene esika jene aye ndoka nde eza ndako ya chéri na ye nini koleka awa nini ekosalama tolanda film oyo na bokebi nyonso bébé na manke yo fort mikolo nyonso tu nga pe na manke yo atali ndako nini yango asimbi mesa wow ndako ne komi propre secret na yo eza nini secret eza nini yebisanga ye nini yango esalami nazwi mutu moko ozwi mutu moko yebisanga ye aza nani nazwi mutu moko azobongisa ndako mona musala moko ya bia azosala misala malamu tika nayebisa vraiment vérité oh nzambe na ngai merci vraiment mona musala aza malamu moto yango vraiment aza intéressé bosala misala bafidèle Jen bamonanaka
merci na ba fidéliens. Merci na ba fidéliens na nyonso. Film na biso deuxième partie suki awa ko akuti jene na kati ya ndako ya mobali na ye ekosala manini nini ekokomela jene est-ce ako récupérer jene to pe ako récupérer jene te troisième partie to landa yango lobi